Salut et bienvenue sur Tcha Maloba officiel avec le vôtre Grady Mouya, autrement dit, le fils de la promesse en direct de la République démocratique du Congo, Bisika Oyo. Tomesana ko servir bino mikolo na mikolo. Alors, les lots vous allez déjà samedi, Tikana souhaité bino bon début de week-end. Donc, Bisika Banso Oyo Boko Landa Biso, Bisika Banso Boko Landa. Émission Oyo Tcha Maloba avec Grady Mouya. Merci à toi, Penel Moupita. Ça va toujours wana pour nous servir biso côté réalisation et montage. Donc, Bozali et Belé, beaucoup landa biso nangonga oyo. Alors, mokolo ya lelo na ye na coup de gueule, topé mise au point moko na ye ko sala parce que République démocratique du Congo est comme loko la bilanga, et comme loko la ndako ba soso, et comme loko la ndako ba nyama. Donc, il y a quelques personnes topé ba Congomani moko ba ko comprendre les sous-soutés valeurs. Il y a République démocratique du Congo. Alors, avant, na kota vraiment na mozindo, il y a coup de gueule. Oyo na eko sala na mokolo ya lelo, esengeli boy bake tango mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bakisela kai beton muko ntombolo azui pouvoir na 2018 akutaki ba ministère ebele ezalaki déjà. Mais ezalaki na ministère moko ezalaki te, ezalaki ministère ya ba personne vivant avec handicap. Et tant que président de la République aye, ne aye na ilikanisi, il y a ministère wana, il y a personne vivant avec handicap. Ache ministère wana marche et a pesi yango na mutu oyo azalaki pe invalide, donc handicapé. Oyo abengami bongo na kombo ya madame Irène. Donc yende azalaki topé azali parce que bientôt là aza déjà kotika ministère wana. Donc yende azali bongo ministre ou azali ko chapeauter ministère wana ya personne vivant avec handicap. Donc président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nde aye na ministère wana tango aye na pouvoir na ye o azwaki na élection en 2018. Ache ndeko Irène lokola ministre pona kumbela masolo ya ba personne vivant avec handicap. Boye bibino moko lelo na Kinshasa ezalaka soko ozotambola ozali bien kokende ba victoire, ozali kokende ville omona ba handicapé topé ba aveugle bazalaka na nzela tout au long ya route kosenga mbongo ebele pe bakufa na ba accident ba tuta bango bakufa ba vie na bango esila kaka boye bakenda kaka boye nde likanisi oyo mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bakiselaka beton mukwa tombolo azwaki pour na kotia ministère wana en marche. Alors madame Irène azui masolo abandi ko kumbela masolo et ba handicapé mususu bazala d'accord te na ndenge mama Irène akumbela masolo. Même ngai Grady Mouya o nazali liboso na bino na ko sola na bino, je n'ai jamais été d'accord na ndenge mama Irène ayeba kokumbela masolo. Mais pourquoi Grady Mouya na mokolo lelo aye ko sala coup de gueule o nazotiki la bino élément oyo bolanda yango et après nakoya nakota sko na détail ya masolo o esengeli ngai na bino to sola na mokolo lelo. Soki régie ba koloba même langage na ngai ba balancer na ba image oyo et puis on se retrouve tout juste après. Nake na place moko ndeko nene na plateau amemi ngalo bina mkongo nake mona bandeko place nazo kende bazo bisanga ba yebi même pas ministre ba mona été atambote ba pesa été ba ndeko nazo constater pesa za ba image sur téléphone na ko moyen na ngana pesa bino pesa za téléphone so yi ma caméra boye ya propre na ngana pesa boyoka o bato bazo loba basa sous na poste mama Irène te balobi ceux qui président de la République azongisie soit premier ministre a boulé azana poste kaka mama na zonga travailler na ye biso pe toko télématour oyo token na biso te ko token de Rwanda parce que Rwanda bato bazo ke na beaucoup ko travailler na ba Rwandais o baza contre Congo biso tozana poste solution na mboka na biso nde bandikapé lui non c'est que yo kendaki kuna oskoke na biso olendo mbongo ya Irène nga ici bongo wana yo wana batomboki ngai moko bon suite ezate pour suite ezate ba bisi c'est comme ça tozozonga susu pa mokonzi ya mboka bon on a bisi bongo loko bibi tozonga kota mokonzi ya mboka to vanda to sangisa mayele tozonga kuna parce que dans quelques jours awa gouvernement ko bima biso to kolinga te na ministère na biso d'abord bacha
diaspora o ya kembi na poto avant dikuna na poto a souffrir ne biso na biso koto te ba Aïe, bah, passe pena awa, c'est- awa te aïe, ba aïe, na ba tie awa les deux bazong c'est la biso sote mama Irène to ko linga yango te là maintenant to ko sala to ce qui même ministre de fonction publique to so fait mgonza mboka wana ba ko luka être bandika pe comme entre lo guerre ya bateke na bayaka to ko linga yango te mama na biso mama Judith ozana mutema ba mama po mwana bimana mokili autaka pa mama po mwana alata mama ndakendaka na zonda kenda kosumbela mwana elamba siko biso bandika pe tozala kola bana na yo tolingi mama force de solution mama s'il vous plaît ozana mutema ya bo mama yoka mawa bandika pe ba souffrir mingi je ne pense pas que depuis famille na bino ezala ba famille na bino ezala zalaka bozanga mutu moko te o azala ta personne vers handicap azala na yango peut-être azongo na kimona te atana kibokolo mutu moko azala na yango peut-être pesa bino souci moko boye kanisa ta pona wana boyokela bandikape mawa bandikape bazana posa ya mutu malamu oya kosunga bandikape les deux azala pe oya koyako kopesa gouvernement na yo lokumu ezala mwasa liboso abimi na Congo comme premier ministre tango okolongwa ka balobake mama wana amakaka histoire na ye na série na ye mama fungola misu toza donc revendication na bino auprès ya tata mokonzi mboka ezali ki lelo yo bino mouvement de réveil bo juger mama Irène akende na pema parce que bino secteur na bino etamboli malamu te et que lelo mokonzi mboka atia liso na ngambo na bino. Alors siko lobi bona ngambo mouvement de réveil mais tango bozala ki na papa liauto moni wana tango mama Irène avandi tango yozala est-ce que on répéta ki makambo zolo na plateau ezana mémoire na bino to pe oye na plateau no bandi ko loma kuna okoma ki baba non na lobaki makambo na zolo ba awa na lobaki boye tozana posa tozana susu na posa ya mama Irène te tolembi wana bolobi na yazo ngai nem na lobaki ezanga na c'est moi le porte-parole de la personne vivant handicap na lobaki boye mama Irène asungi bandikapé te bon ndeko Flavien na kosenga na biso boye peut-être bolongo le contexte que biso tozo chambutu mutu entre biso mouvement de réveil na bandeko na biso ministère parce que d'abord ministère eza te que oh bo bata mouvement de réveil oh mais bata ministère non ministère eza bandikapé biso toza bandikapé oh toye pour na changement toye te pour na kolobate oh bandeko mouvement de réveil oh bandeko boye biso tokende ko réclamer ba droit tant to komi pa ya ndeko na biso azali ministre ya fonction publique ndeko liaou ayebisi biso boye souhait na ye ezali ete kimia ezala kati na biso bandikapé ndenge mokonzi mboka apesi biso ministère wana aza na posa ke amona eloko malamu ebima pa ya bandikapé. De retour sur ces plateaux, il y a Tcha Maloba avec le vôtre Gradi Mouya. Je pense que Bolandi ensemble nangai élément oyo ndeko oyo auti koteni ba propos moko oyo ezali ko tombo kisa ngai na mokolo ya lelo. Donc boyebi ki na mesana te ko sala ba émission ya ba kanda boye ya ba coup de gueule boye mais soki na sali yango parce que ce monsieur a touché la République. Messieurs, je ne connais même pas ton nom. Soro Bengami na Komboni na Ebiote. C'est pour la première fois na monayo na ba vidéo. Donc parce que poto mobime benginga etinde linga ba vidéo na yo. Donc je te connais pas na Ebiote. Voilà, mais ce qui n'a c'est parce que tu as touché la République en disant que ce qui président de la République a zongisi mama Irène topé après si motomo susu ministère wana ya ba handicapé bino boko sangana bino ba handicapé na ebité ba handicapé ngozolo ba bino soki boza combien soki boza ba na banali je ne sais pas boko telema boko créer guerre na République wana bako luka être ba handicapé comme entre la guerre ya bateke na bayaka tokolinga yango te boko sala makambo ezo sala na STF messieurs landanga bien soki okokwea na video oyo bien bandeko o bakokwea na video o bayebi ndeko oyo batindela ye afungola matoi ayokanga bien parce que il est en train de toucher la République. On ne blague pas avec la République, messieurs. Hein? Tu touches la République, tu touches la sécurité du chef de l'État. Hein? Non. Ok, Moussika Makasi.
soi-disant monsieur le ministre, parce que il y a une vidéo à Tindelinga IP na balancer là on va tourner question balobi, est-ce que vous êtes prêt ba pesa yo le ministère oh ya ba handicapé alobi oui naza prêt siko yebisa biso to comme na biso na suka est-ce que ceux qui balobi de commencer na akamba ministère vous après ceux qui na lobby naza prêté naza mutalokuta donc après je peux dire oui en quelques secondes qu'est-ce que vous pouvez apporter de nouveau aux lelo d'abord pour vous dire la vérité j'essaierai d'abord rassembler oya kolinga sangisa bato ndeko nyonso bazala ini babaka ini fait la force. Mais messieurs na raisonnement nini parce que là tu es déjà pour encourager la division, pour encourager l'insécurité dans la nation, dans la République. Et tu te prends comme le futur ministre, il y a des handicapés. Donc, il y a un ministère, il y a des handicapés, ceux qui ont créé crise dans Mboka. Mon Dieu. Non, non, ça c'est blagué dans la République. Dans la République, il a dit que ceux qui va passer par mon ministère, il y a des handicapés, à créer ou écrire na kwa mutu. Vous voyez que Kalamingite, président de la République, a outu ko yamba chef coutumier wana ba créer épée donc ba luki pe ba yokani ba sangani ba sololi. C'est peut-être la fin d'un conflit interethnique qui a coûté la vie à plusieurs compatriotes et sémé la désolation aux portes de la ville de Kinshasa. Après plusieurs jours de consultations, sous les auspices du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, les chefs des terres Teke et Yaka ont signé un pacte de paix et de coexistence pacifique entre les deux parties. Devant les chefs de l'État, les deux parties ont pris l'engagement de fumer le calumet de la paix. Mais est-ce que tu sais, Bitumba Oyo Yakwamutu, écoutez combien la République? Je ne sais pas si tu es informé. Ces combats, il y a combien de Congolais Bakoufi na Bitumba? C'est comme si tu es entré je ne sais pas, Yako Lamoussa, Bapota ou Batbazanango. Est-ce que combien de familles va perdre Batunabango? Nabitumba ba Mobondo. Oh lelo yo ko lekane émission pour dire que ce qui le président de la République a pesi bino ministère bino ngo nazo ebate bino na banani. Ce qui a pesi bino ministère wana te boko créer crise. Ça c'est blaguer avec la République. Ça c'est blaguer avec la République messieurs. Tu as quel âge? Oh yo lelo ko telema pour parler na contre la République. Je ne sais pas, Gino Zalango, mais tu dis parce que ce qu'on a dit quand même intellectuel, au cocon le bamarambo yolobite, et ça marambo somme, ça touche la sécurité, même du chef de l'État. Ils ont touché la sécurité. Donc là, vous êtes en train de menacer le président de la République. Hier, Moutayo qui dit biso mao, a créé les biso, ministère, on a fait appel si on a na bateau baza invalide. Mais vous êtes en train de menacer le président de la République. Alors que lorsque le président de la République était informé que vous êtes devant sa maison, il avait délégué 3 ministres. Poyok Bayo Kabino, Bosolo là. Président de la République a ordonné à la ministre Rwanda, entre autres, ministre à fonction publique, Jean-Pierre Liaou, Ayamba Bino na bureau na Ayamba Bino, bon déposa mémo na Bino. Mais pourquoi passer encore dans des émissions pour parler na Babylone qu'ils ont touché sécurité à la République? Non, 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 non. Messieurs, tu dois encore rentrer dans cette émission pour retirer tes propos. Parce que ce que tu as parlé, ça peut t'écouter cher. Tu as touché la République. Au toucher sécurité, il y a pays. Et tu as touché le président de la République. Ça, c'est manquer d'irrespect au président de la République. Deuxième des choses, tu as dit le président de la République ne peut pas nommer comme ministre un Congolais de l'étranger.
Quand je parle d'un Congolais de l'étranger, tout mais ça n'a pas diaspora. Mais là, je sais que tu es en train de toucher M. César Ngadi parce que M. César Ngadi, c'est un nom oyo, handicapé les lobazo zela, mokonzi ya mboka, a nommé la ministre, il y a personne vivant avec handicap pour vivre bien. Ah, la bonne libella. Nae libella pour toyaki oyebi toyaki pour na ba élection législative. Donc, na Katani, donc il faut tout le baptême, il faut chercher la petite bête. Oh, bah Katinga na Kadima, tozuite, do bateau bazouaki, bah on va bimi. Donc, et puis Natala déjà programme nangake, nazwa te na otikala a. Tala depuis 1988, na Paris, tisugo d'auto ça élimine l'électro. Tisugo y a trouvé que bisoto ya siko ko salela mboka. Donc na vandi libela, mais bazo do tisugo bazo kamoke. Oh netlem susu ah azala bala facha opese bala obeba opese bala ya mwana vandi. Tozo bundaka ndengi batutu ba bundeng yo bundata yo bonne santé, bonne mine. Et puis avant to que les miki biso zala kia. C'est ça. Donc poto les qui passe na awa. Mais là tu touches M. César Ngadi. Est-ce que tu connais M. César Ngadi? C'est pour cela que je suis venu te dire, la personne qui t'a envoyé, enseigner sur la personne de César Ngadi. César Ngadi, c'est un Congolais. César Ngadi a fait ses études à Kinshasa. César Ngadi a tangi na l'école ya Kinshasa. A sali université na IEC. Na lingio le capé d'émission. On peut s'appeler des petites fêtes parce que César Ngadi a fait ses études ici à Kinshasa. Et puis César Ngadi, comment on a César Ngadi changer tes as comme moi Tina Miganda nanga mikili donc César Ngadi. César Ngadi nazali moi na ya papa Ngadi Michel Ngadi Matundu na mama ma Vinganza ou Marguerite, donc on a penza 100% au Congo. Donc bête papa na yebi donc après donc on a zali ici na botam na kin na botam na mama yemona penza moi na kin donc kinoa de souche na botama na kin hôpital général ba hôpital général na botama na Matongé na Rankin. Si vous avez donc qui ranké comme Matongé, na pose à 21, mais na longwe kuna na âge à 8 ans. Donc il na connu penza mingi kunate. Si vous maternelle to primaire, primaire na maternelle na bandaki kunati première primaire après na yé tant on a 70 to yé na Mbinza. OK. À partir ya Mbinza nde na koli na Mbinza. Na salima comme tout na Mbinza bato Matongé na yebi kamanda to lo babla César Ngadi moi na Mbinza moi na Matongé te Matongé na longwa ki petit to 8 ans donc après na ki penza te mais na yebi bato kala ba vient na ngande bando zala mais sika na ngeza déplace na koli na salima kambu ezana Montikil donc siko tango yetro toyo tango ye Montikil ba étude de continent qui va ouais donc étude na Matongé na zaki na armée du salut awa tant on a eu awa na zaki na Sebezo atene de Ngaliema atene après na kena lingwala après na zaki kama donc maye les alaki mais mogo ba mo anis maye les turbulence mais maye les sur bima na mikili na apa na bosike donc après na kena institut du 24 novembre na kena institut du 24 novembre na kena bosekota na personne reçoit diplôme d'état après na kenda na IEC ti na niveau ya graduat après na kolonga na kemiki et après ndé akendaki ko voyager ko kena mikili ya poto mais na mikili ya poto César Ngadi abandé ko sala asali mo sala na ye. Et d'ailleurs si tu n'as pas l'information ce que M. César Ngadi faisait ou ce que M. César Ngadi azaki ko sala na poto ça concernait au état social ya bateau bazanga. Si tu n'es pas informé, il y a une sur moto à Tindio, appelle sur information. Oui ou non, c'est là. Répondre à non ou bien oui. Oui ou non, Eliezer Tambwe au hasard honorable et nous d'azo Tindayo. Nalobika non. Merci beaucoup. Alors moi je t'informe maintenant sur la personne de César Ngadi. César Ngadi azali na ba ONG naï. César Ngadi asungi batu ebele. Aujourd'hui nous les Gradi Mouya. Ceux qui t'ont commis bah, DG à ma chaîne, c'est grâce à César Ngadi. Est-ce que tu connais la personne de César Ngadi? Pour toucher, César Ngadi mérite d'être le ministre
chargé de personnes vivant avec handicap. La seule personne aujourd'hui à qui a assuré deuxième mandat, il y a chef de l'État. Je ne suis pas venu ici pour nous recevoir la Djalelo, mais quand même je dois parler de ces messieurs parce qu'ils méritent. Ils méritent. Tu sais les combats César Ngadi a combattu pour le deuxième mandat du chef de l'État. Tu ne sais pas. C'est pour cela je répète encore pour te dire, messieurs, tu n'es pas informé. Allez chercher encore des informations. Allez chercher encore. Si tu veux être informé, demande au président Rio. Yepi Azali, personne vivant avec handicap. Puis Azali, président, il y a aveugle Nyon sur l'Afrique. Allez demander au président Rio. Il va t'informer sur la personne de César Ngadi. Donc, ce que moi, je vais te demander, c'est de retourner dans cette émission. Et puis, il y a Kouloutou Nabiso Flavien. On a participé mbote na profité ko pesa mbote na émission oyo. On retiré ba propos oyo yo ke koloba concernant la République. Tu dois aller. Tu dois aller. C'est une obligation parce que tu as touché la République. Tu as touché la République. Et Kouloutou Nangaï Flavien, je ne sais pas comment tu pouvais permettre à ton invité de tenir de tels propos dans une émission avec professionnalisme. On a Ebio Kouloutou. Nakokyo permettre que moi, Gradimouya, dans mon émission, laisser mon invité à tenir ma propos pour la République et pour la sécurité du chef de l'État. Là, je ne peux pas. Je ne peux pas, quel que soit l'argent, je ne peux pas. Je ne peux pas trahir ma nation pour l'argent. Je ne peux pas livrer le président de la République parce qu'on m'a donné l'argent. Non. Donc, messieurs, je ne connais même pas ton nom, je ne te connais pas, mais na Pessiombela, Koebisao était zonga na émission oyo lekaki. Oyo okeko loba maloba oyo ezo simba insécurité ya mboka. Toi tu penses qu'aujourd'hui ba maman baza violé na este, ba congolais baza na esengo, bandeko na biso bazo kufa na este, tuza na esengo te. Et ça, donc, tu as le temps de retourner dans cette émission pour retirer Maloba Nyonso Oyo, ou tenir na émission. Donc voilà pour aujourd'hui, tozo boucler awa pour na coup de gueule oto yenango ya minute mokia pour na kozongi sandeko onanzela parce que on ne peut pas laisser le temps aux gens oyo bazo mona pamba valeur de la République démocratique du Congo, tout ce qu'il a temps. Et il a expliqué ndeko qui est M. César Ngadi. Alors, pour l'autre merci à Penel Mopita qui était derrière la caméra. Merci à l'honorable Jean Moutala. Merci à Mokope à diaspora. Oyo Azali valable na gouvernement Oyo Mokonzi Amboka Azolinga apesa ba Congolais na Madame Judith Toulouka Souminois. Donc, Madame Judith Touminoa, la première ministre, autre Yambepe Lobby, na cadre, il y a association Nabiso, Front des jeunes pour les sursaut patriotiques, na Timothée le Nord. Donc, déjà, ça l'appelle, na ba Kongomani Nyonso Mokolo ya lundi, le 15 avril 2024, na ngonga ya 15h, Toroyamba Bongo, Madame la ministre Judith Toulouka Souminoa, na place Oyo et Yebani bien na ma campagne la grande marmite. Donc ils ont en diagonale na lolo la crevette, ils ont place Oyo Papa Wemba tourna film à la vie est belle. Ça les alliés on a kitoko. Alors ils ont contenu plus de 2500 personnes. Donc to bengi ba jeune nyonso ba ne Congo pe ba jeune congolais nyonso ba yawana pona ko solola na Madame Judith Souminoa Toulouka. Donc par ici que nous bouclons cet élément. Alors comme j'ai toujours l'habitude de dire, portez-vous bien, au revoir et on se retrouve à très bientôt.
Avec Kodiasimo, voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de 5 000 $. Des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, Antsele au bord du fleuve, Daipen, à quelques mètres du mausolée d'Étienne Tshisekedi, quartier Poulmalebo, à Safari Beach et bien d'autres encore. Devenir propriétaire avec Kodiasimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garanti de recevoir votre titre de propriété, peu importe votre lieu de résidence. Avec Kodiasimo, vous avez la garantie d'un service clé en main. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Mambo Galaxy na kuti poisson tala mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial botundi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisa na makemba basangisa na poivron basangisa na céleri basangisa na pomme de terre basangisa na munganza no mbisi azu vitamine bazali susu na ngulu bazali susu makayabu brochette otobengi kamundeli mayebo lobiloko nyonso ya mboka pa Galaxy Mambo tozolia se Mambo Galaxy tozosala pana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois okundi na propriété tie mosakana liso mais Galaxy Mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du wow. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu oyo tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozui yango o voyager nango. Parce que ba décodeur oyo biso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozui o collection ka na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici ka zo kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est Sepela TV ça ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois. Au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya bétranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec la télévision là. Toujours. Salon number 1, chez Elbito Coiffure. Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. Chez Elbito Coiffure.